na sali po ngani tanga masolo. Qui a dit que Ekosala Mate, lelo ezalaki sortie officielle ya Choral Koreva awa na Pointe Penza bango moko awa ndenge bayembaka na danger. Vraiment bazalaki awa monga fula epai ya Presbytère Papa Nzuzi awa nde na kati bayembi danger bolanda pe boyoka vraiment ndenge bayeba sepeli na maloba na bango pe na banzembo na bango bolanda. Ezonga na Nzambe na makambo nyonso oyo asali mokolo na présence ya bandeko na biso ya Choral ya Koreva bazalaki awa banime vraiment culte elekaki malamu mingi et banzembo na bango ezalaki vraiment édifiante ezalaki vraiment juste la prédication mpe oyo batei biso yango wana vraiment topesi lokumu na Nzambe parce que bazalaki na nsima ya pasteur na biso presbytère Raphaël oyo ayaki koanime séminaire na biso depuis le mardi jusqu'à ce dimanche ayaki kokotire yango vraiment makambo esalemaki mingi na kati na présence na Nzambe. C'est pourquoi topesi Nzambe lokumu mpona makambo nyonso oyo esalemaki tika Nzambe akomisa matondo mingi na tata Nzambe na kilumbu kitoko anipesaka beto tomeyamba basadi ya Nzambe bayeke yimbelaka sambo na nkembo ya Nzambe bakatukaka na paroisse beto ya Songololo a bao bakuza penda kopesa Nzambe lukumu nkembo na ba miyimbo ya bao vraiment dibuta bana Nzambe voilà kwa ya kuyangalala ya kumona ete bapangi ya beto na ngumba nyonso tome pesa kwa Nzambe merci ya tona lomba na Nzambe ani bodi la bao vraiment mingi ya kuluta ani zibula kwa mama yela bao ani pesa bao ba miyimbu ina penda ke tombola jaka kiti nani vraiment merci beaucoup. Le pasteur Raphaël qui a animé le séminaire depuis mardi jusqu'aujourd'hui dimanche et nous étions vraiment dans la présence de Dieu et il y a beaucoup de choses qui se sont faites et nous avons aussi eu l'honneur de recevoir la chorale Koreva qui est dans le cadre de l'Issoara et c'était vraiment un moment de joie, un moment de partage, un moment de grâce et nous bénissons le Seigneur beaucoup pour ce moment, pour ce serviteur qu'il avait envoyé. En tout cas, kumisi Nzambe pe tofundi na esengo na komonaka chorale oyo ekokumisa Nzambe na kati na biso chorale oyo eyembi na kitoko tomoni ya solo mapata ekiti Yesu akiti pe vraiment makambo nyonso eleki na malamu Nzambe azwa lukumu Yesu Kristo atombwami biso pe topambolami. Bon, topesi bango ba encouragement pe ba félicitations bakende na liboso balemba te bazonga pe nsima te parce que ebongi na malamu progresser au lieu de régresser ya kodiminuer il faut augmenter. Donc déjà lolenge baza kosalela Nzambe bazwa mpiko malgré ba difficulté ntango mosusu ekozanga te mais bacontinue balendisama ekende ya progrès en progrès, de succès en succès. Tokotika kaka boye te po penza maloba oyo penzembo oyo ya Choral Koreva oyo balobaki ezali penza mate ya mobimba ndenge bayembi bolanda.
kosepela wana vraiment to souhaiter joyeux anniversaire ya yemoko presbytère pasteur titulaire Raphaël Fubu penza ba bougie e bakisami lelo joyeux anniversaire. Chris et compagnon oyo na mokuse balobi Crisco bazalaki na esengo ya komona botama ya pasteur na bango pasteur titulaire yemoko pasteur Raphaël Fubu na komona botama na ye Église nyonso basepelaki pasteur yoka ndenge bapambolaki ye na prière nyonso ya koloba joyeux anniversaire. Vraiment esukaki kaka boye te mona bandimi nyonso bamoni botama ya ye moko pasteur titulaire na bango presbytère pasteur Raphaël Fubu abotamaki lelo. Esengo ezalaki epai ya bana nzambe ya komona presbytère na bango pasteur titulaire ya Songololo vraiment longoni ya mingi na botama une année de plus. Vraiment ezalaki esengo mingi surtout bana oyo bayembelaki ye joyeux anniversaire. Vraiment tosepeli mingi ndenge penza ezalaka nde boye yango Lingala News a souhaité pasteur Raphaël Fubu joyeux anniversaire mikolo milai. Tango kaka bandimi bamonaki papa na bango mutu nyonso azalaki ya kosepela otama elamu oyo une année de plus esalamaka pamba te une année de plus ya ye moko presbytère pasteur titulaire Raphaël Fubu oyo molongani ya mama Sophie longonia osepeli mingi anniversaire oyo joyeux anniversaire. Babina sali pour Lingala News.